evenema ya mai ya le 12 wana nde mire ekweyaki ngai na bana ndenge naza mama naza libanda naza nesika kolala te mobali akimanga atikanga na bana na ngai bana 6 yo moko ozotala biloko nyonso ebebaki naza nesika kofanda te nazotelengana kaka boye libanda basunga nga bato ya motema malamu nazwaki mbongo te bapesaki nga mbongo te eloko nga nazosenga kaka na bakonzi ya mboka basunga ngai na mingi nazosenga te basunga nga nesika kovanda mpo naza nesika kovanda te biloko nyonso ebebaki ekei na mai etioli naza tanela mbakolata te bana biloko nyonso ya klase babanda kotangela bauniforme basaki ekei esika kovanda mpenza eza te yakono ozosenga na bamama autorité bato ya motema mawa babeta shu basunga ngai antuka balukela ngai esika ya kovanda na bana o papa oyo abandaki kosunga nga ye wana akei antuka Très chers abonnés, Yokani Télévision, a pessi binombo tebisika au message Nicolas Dabiso. Merci énorme na ba retour bozali ko sala la biso, na ba commentaire na o news bozali ko yeba biso topé ba conseil bozali ko pesa biso. Je suis précisément à la commune de Limete, boyebi que Limete za munene makasi, boyebi que l'autre fois tozala ki du côté de Mombele o to mona ki pe ba victime yambula o yota ko beta awa siko toza na quartier Masiala. Les alliés non loin, il y a clinique Bondeko, il y a hôpital Bondeko. Dans le quartier là, c'est là où nous sommes précisément du compte de Yokani Télévision pour nous regarder un reportage précis sur la mort de ce papa au Bomonaki, qui na stade de martyr, qui na palais du peuple Sikawapi. Papa Moko a kokufa azali agent ya l'État. Akufaki na kati ya makambo et salamaki kishasa bombabi mbule betaka un certain lundi oyo bomaki bato esika pito zalaki mama ayeba ikolela tope mwana na yemo laki makasi alobi ete papa bakufaki na mbula kasi corps na yeba bosani yango na bondeko bato ebele balobaki oh non c'est pas vrai, ceux qui se sont pas enregistrés ils devraient se enregistrer et tout ça là ba commentaire botila qui est énorme. J'ai vu ça dans les statuts de plusieurs personnes. Il y a un toba qui est sur le terrain pour la qui s'habille tobe talabino di solo ensemble bon mon apé nini ndele kana ki vraiment na ndaku yango ndenge nini mai comme qui atteindre papa yeba kokufa bino mo mona neni désastre nini yebi ko salama awa et puis jusqu'à aujourd'hui ces corps et suki wapi basali ndenge nini est-ce que l'état yebi ko intervenir te na ko tika bino nyonso nanga elongo to kene to yamba bana na ye sika to kiti na ndako bo mona qu'est-ce qui s'est passé corps wana basali nango nini l'état ko mona te papa Fati Béton action ça là que c'est là qui malamu mingi ka cezali na ba oyo ba ko bénéficier na ngote bien que baza ba vite beta c'était to continuer ko loba to lembate parce que là nous sommes la voix de 100 voix ngoto bengi et yokani pourquoi parce que to ko yokani sa ba kondio wapi dali ko yeba ko salama o wapi ba yebi ko mona te ya solo ba to ba organisateur ba sala ki eloko ka to ba sala ngo bien mais ba faille ezalaki voilà pourquoi nous sommes ici sur place na keina bino elongo boke visiter ndako ndenge komi boke visiter tina kati tozo kota bo mona et puis après la famille va essayer de parler. Merci, on y va. Si tu es d'accord avec moi, Mardoché, avance avec la famille pour voir ce qui se passe dedans. Total, désolé, je ne sais pas si moi j'aurai la chance d'y aller jusqu'au là-bas, mais sinon. Maman, bonjour. Koko pousse na moukié. Pousse na moukié, maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment est awa? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Parce que tout le monde a mur et quoi ni ndele kanaki. Ezaka événement ya mai ya le 12 wana nde mire ekweyaki ngai na bana ndenge naza mama naza libanda naza nesika kolala te mobali akimanga atikanga na bana na ngai bana 6 lelo papa na ngai ekokufa ye mutu abandaki kosunga nga akufi na événement ya mai oyo tindenge naza boya en tout cas naza fanda comme ça to kitawana toya kosolola na yo je crois que to koyeba kokoka Mardoché nanga ensemble mama betela biso malembe bozaki na ndaku nini ndele kani po eboma papa bon eloko ebomaki papa ezalaki événement ya mai ndenge mai etondaki na quartier balabala mobimba mai ekomi lokola fleuve esika koleka eza te donc to souffrir ba matisi bana likolo ba tol tango batisi komatisa bana likolo ba tol mire ekwei mai ekoti na kati ya ndako atanga ndenge nazoloba boye victime na melaki mai ba traitement kaka ndenge nazozwa ti lelo naza na bapota na makolo bapota eza na makolo nazokaki na basete
to biloko papa azaki akolala to azaki akolamuka. Bon papa azalaki akolamuka, papa azalaki akolamuka tango na koti ke papa to bima libanda to kima wana mai ezokota na ndako esi ekomi ebele. Papa azalaki moto ya molai me mai ekomeli eti na munoko, soki alingi aloba mai ekoti na munoko. Bon papa ayebi konange te, baye kobimisa biso, ngana ayeba abimisi biso libanda bamemi biso na mukongo. Mutu moko azalaki ayebi mai atie biso na mukongo, atie biso likolo ya batole. Yango wana papa akufaki sur place to bomaki na hôpital esika kena. Bon papa akufaki penza sur place po papa malili wana elekaki malili nde bomaki papa. Papa azalaki na âge nini? Papa azalaki na âge ya 78 ans. Akufaki likolo ya batole to tango bazobimisa ye? Papa akufaki likolo ya batole tango babimisi ye. Tomemi papa aken likolo ya batole tokimi na ye na hôpital. Docteur alobi papa akokaki ko supporter malili wana te, yango ebomi. Likolo ya batole ti bovandaki mbula ezo continuer kobeta to mbula esilaki? Mbula wana bandaki de 2h du matin jusqu'à 5h mbula ezosila te. Mbula ezobeta kaka tozopola na bana likolo to malili makasi. Sikoyo eloko memi biso mingi awa eza parce que tomonaki yo na palais du peuple. Na palais du peuple sika puis tomonaki yo ndenge ozolela et que ba enregistrer papa te. Mikanda ya oyo ya papa ezalaki ba enregistrer ki ye oui ou non pas ba agent ya l'état pour que ba yo kozwa corps na ye nini esali ke ba bossa na papa. Bon tango ba registraki tokendaki na ba bureau nyonso ba enregistrer papa, mais tovandi tozozela bazoya na bondeko bazoya komema ebembe ti tovandi na yo mona eloko moko bazosala te pona papa nanga. Yango monaki na bandi kolela, na lelaki makasi journée wana na leli na lobi pourquoi papa azalaki mokonzi munene ndenge nini ba négliger papa nanga iboy. En tout cas natambolaki na leli makasi, natamboli na ba bureau, na kotaki na ba bureau nyonso tindenge autorité bayaki kozwa disposition na bango moko balobi bon tozokunda ebembe wana. Bakundi ebembe bango eza ba autorité to bino monde bokundi papa na bino? Bon eza autorité bango bato bakundi papa na biso, bango bato bakundi bayaki quand même kozwa koyo bayokaki makelele ne sesalamaki na media yango bayeko luka bino. Bayokaki makelele wana yango bayaki kozwa ko bakeye kokunda balobi to tika bango moko bakokunda papa. Mais na minute onde nazolela na bango ke basunganga yo moko zotala biloko nyonso ebebaki naza nesika kovanda te, nazotelengana kaka boye libanda basunganga bato ya motema malamu. Balobi bapesaki $3000 pour chaque corps. Bino bozwaki mbongo te? Nazwaki mbongo te, bapesaki nga mbongo te, nazwaki mbongo te. Tango bayaki mukoloni bokundi papa mukoloni na bango ensemble. Bon bango tango bayaki kozwa ebembe d'ailleurs babengaki lisusu biso te, ndenge bayaki kozwa bazwe ebembe bakenango tomonaki lisusu mutu babengaki nga lisusu. Donc bo assister na funérailles ya papa bino te? Bon ndenge bandeko na biso mususu balandaki tango bayoki événement wana ke bayeko kozwa ebembe na bondeko balandelaki yango bakei. Bon talaka ndenge ezalaki loyenge wana bazokende mbangu tosukaki ka bongo ti ndenge nayaki na leli kaka esi. Siko tala caméra message ne kopesa na mokonzi ya mboka par rapport ya ba indemnisaki bato bazaki ba victime yo bino bozwi eloko te bien que papa kufina maboko na lelo zo telengana basusu balukeli ba mo solution yo za na solution to ko sengani. Bon eloko ngana zo senga kaka na bakonzi ya mboka basunga ngai na mingi nazosenga ke basunga ngana esika kovanda po naza na esika kovanda te, biloko nyonso ebebaki ekei na mai echoli naza tanela mbako lata te, bana biloko nyonso ya classe babanda kotangela ba uniforme basaki ekei esika kovanda penza eza te. Yakono zosenga na ba mama autorité bato ya motema mawa babedashu basunga ngai en tout cas balukela ngai esika ya kovanda na bana po papa oyo abandaki kosunga nga ye wana akei. En tout cas bas ko ozo vanda wapi ndenge nini ozobanga mbula te ya zo lisusu? Bon ndenge naza boye nazovanda soki ndenge buto ekoti boye tango mususu moni nake kolala na église kaka ndenge wana esika penza eza te, nakoya na vandi na bana esika ya kolamba ta bandeko nanga ba voisin na lambi na lie nake kolala na bana nanga na église. En tout cas naza na esika te.
D'accord, maman totika o kenena cameraman pour na visiter na kati kuna degani ni mbule hivi ko sala na kati bandeko balandi na yebi ke boyo kaka bolanda biso makasi et que nos vidéos atteignent un niveau un peu plus élevé comme la rabakondi mingi bakondi amboka soki batunyo so bayeba ko mériter ou bien bayeba ko mériter te bayeba ko bénéficier na indemnisation ba pesa ki ba victime nyonso ya mbula autant maman opazali na droit wana to famille na bango zeli na droit wana parce que papa na bango akufi na même condition que les autres ba yebi kozwa ba $3000 parce que tolandi ba communiquer na ba chaîne nyonso ezalaki $3000 mais maman za awa ti siko ayebi te soka suka ndenge nini tango basaki makelele balelaki ke corps ya papa na bango babosanaki yango baye kolokota corps do bango basali funérailles te ba monika baye kozwa corps ya papa na bango bape balandi mbangu bakei ti bakundi corps mais ndenge baza boye position exacte robanda ndenge ni biloko nyonso ekei biloko nyonso ekufi eza lokola neti job abandeli vie à zéro asala ndenge nini bandeko nyonso bolandaka ngai nayebi ke boreagisaka mpe baya moto ya malamu bazalaka na bapoto bazalaka partout bana France nyonso napesi bino mbote merci énorme na baréaction na bino bana Londres ya partout boreagisaka na baka nyonso nayaka nango elle est là oza na numéro moko bakoki kobenga yo soki baza na besoin na yo. Bon, numéro ezali ndeko na ngai ya mobali akoki kopesa numéro na ye mpo ngai naza na telefone te eloko te nyonso ekendaki na mai. Papa ya mobali soki okopesa numéro toza na besoin na yango opesa biso numéro en attendant mpo na bato nyonso baningi bajoindre maman bayoka soki ndenge nini. Papa bonjour. Bonjour. alobi oza ndeko na ye soki okopesa numéro ya telefone mpo na bato bakoza na besoin kojoindre ye. Numéro ya telefone ezali 081 60 76 043. Bandela 081 60 76 043. D'accord, merci beaucoup. Kombo nani? Kombo ezali Charles. Okay. Donc soki bobengi bokozwa Charles na numéro wana tiki bino Mardoché. Bokotana maman botala la kisa esika pezai na kokoso boyebi ke nga nazala likolo moko eza endommagé. Je pourrais pas faire tout le tour ya ndako mobimba nyonso. Mais tozwa image wana to ebandeni to sala bino moko bomona de vos propres yeux que maman azali penza na besoin de sungi parce que ça ne va pas. Merci beaucoup. Tokena bino ensemble. Donc, chambre parce que tu as coupé. Zalaki ke soki nga na mataki likolo na vandi matana na fenêtre na matina bana ko vanda likolo ko sa mutu moko akozwa mwana pesinga mwana nga na bwaki mwana kuna scope pona grand père akufaki ezaki technique makasi nga na simbi awa na kangina awa bobimaki na nyenga libanda bwe na couloir pa bo matali ouais ko to matali couloir batolo parce que ngai fona kanga awa na simbi awa yeso kanginga na makolo de façon que amatali pour le plutôt réussira qui peut amatili donc ezaki vraiment tout qui est tina sima kama wakasunga ngai kalibanda uba nono antuka nazoseka vraiment mama Olive mama Denise bosunga ngai mwana na bino naza na pasi nazolala na eglise na bana sisi mobali atikela ngai bango naza na pasi makasi bosunga ngai abeda shu bozali wana mpona kosunga ya motema mawa asunga ngai bana na ngai baza nano mike baza mike nazosusi makasi esika kolala eza te nakomolalaka na eglise boyebi lelo bapastere bazolinga lisusu te bato balala na
na baeglise ezotia salite bana baza ebele moko nazosenga na bolingo ya nzambe olukela ngai esika na vanda awa nakoki kovanda lisusu te mbula ata moke ebeti ekoti mire ekomi na bakasi moye na vanda lisusu awa eza te nazosenga mpenza na baautorité papa fati olukela ngai esika ya kovanda na bana olukela ngai esika na vanda nazosufrir naza na esika ya kolala te osunga ngai papa nzambe akobambola bino Ata mopanja ngambo mpe ndambo wana mpenima bisangisango